ya koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyoso. Kilongo TV. Bisous, bye. Na poto bana partout bandeko balandi émission na biso mbote na biso toza awa na njili we bisika toyo kutana na ba mama veuve na cadre ba festivité ya Noël ya nouvelle lande ka ezalaka ya bandeko mo baza mkili ya poto bandeko mo baza très gentil mte malamu bayoka kambela na biso nde tolobaka na slogan to pe ndenge devise ya Fondation Rabbi Mavinga ezalaka la religion pure sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Voilà, yango babité biso beto contribuer to sungata veuve moko. Quelques veuves à la presque 10 to sola bango to pesa bango mo contribution et ça la malamu mingi. Yambote to kita bisika ba mama bazana obinga pasteur kosi. Natang futa nemte zo to na contre jour je pense photo za aboué. Pasteur kosi bonjour. Bonjour papa. Ndeko Alpha akantaki ba veuve et utabaki des veuves kaka isunga bango et puis bandeko ya Autriche. Merci zapina ba maman Autriche ou bakanisi pe bandeko veuve pe nzamba pambo ba Autriche et baba batanga komona bango te mais nzambe asaka quelque chose pour na bango même pour na bana. Nzambe mo atanga komona bango. Vraiment donc c'est ça. Merci ndeko Alpha asaki quelque chose pour na des veuves pe merci na ba maman ope basaki pour na ba veuve oyo et Bazape Fondation Rabbi Mavinga pe etiro beaucoup donc et en fait pour nous ba veuve ba représenter ani merci veuve bazana premièrement zana maman oyo azo représenter famille parce que ça maman famille aux alaté alors veuve azo représenter famille donc nzambe a zolo komo et dede veuve bazana mutu oyo akufeli mobali yoni ba bingi veuve maman akufeli mobali parce que ba veuve belé ba veuve gentil bazali cela veut dire akufela mobali mais azana ba chéri tout le monde en lelo mais ba veuve za lokola ba maman auto bengisi o ba oya oyo baza na mibali te bana mibali na ba kufa ba fanda o mona ba maman mususu basali ba 20 ans banda kufela mobali afanda na ye afanda azilaka nzamba sala ko sala nzambe mo comment prise en charge parce que aza défenseur ba veuve nzamba mo défendre ye donc veuve aza muto akufeli mobali yoani to benga veuve. Merci beaucoup veuve aza muto akufeli mobali yende to benga veuve to sola ba mama veuve kalate et vraiment makokeze belete on to benga mo chanteur ba tumke to sola ba très prochainement pasteur je pense que peut-être dans un mois 2 semaines ou bien un mois to kato sala action mo to fan sata 30 ou 25 mama veuve pour que tout ça la sous-geste d'amour monsieur. Oui, merci papa Rabbi na likantifana pe Fondation Rabbi Mavinga ke liboso, je crois bien to bois ki pe mbela na ba maman nyos ba koko yo kabiso na ba papa nyos ba ndeko nyos ba se mibali. Ndenge yoza mama ndenge yoza na bana enjo bana yo pe ba ko zalate. Do za liweza na territoire la klaliwate. Moi on a zo bla bino ngapi na za mona ya mama veuve. Ya Marie-Louise ça pe veuve. Ndenge un jour peut na papa tika biso to komi et orphelin pe maman komi veuve ndepe ko salama sikoyo na bande ko nyonso oyo bayoki mbela oyo loka o participer na biso pe to ko kopesa ba mama liputa to ko kopesa bango savon to ko kopesa bango loso to ko kopesa bango mafuta et osala bien et longo la Fondation Rabbi Mavinga ba numéro na biso za affiché benga papa Rabbi to travailler na transparence to travailler na conscience parce que bien on peut savoir nini confiance alors ce beau pesi ou nous sommes dans la contribution tout ça là pour que tous attendent 30 mamans tout câble ensemble tout lien là ensemble que ça bien mis papa Rabbi.
Nathan Kifuta, toza bongo elongo, tokoba, tosola siko, na ba mama vive, tokoba, joyeux Noël, joyeux Noël. La mbote na biso, ya mbote to solola, na osepa to bana na libondeli, to bondela nzambe aza, nzambe atango, ye muta sanksi biso na esika o ayeba eti na mkola lelo. Na benga pasteur Kosi Apusani, to bondeli, to soli na yebi ki tozi mwa tango mingi. Merci Papa Rabi, to sambela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, nous sommes finalement reconnaissants. Voilà la raison pour laquelle nous te rendons grâce et nous te disons un grand merci. Père, je recommande ce moment entre tes mains, comme l'est écrit dans ta parole. Je recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance, il agira. Et la Bible nous recommande de visiter des orphelins, des veuves par les afflictions. Voilà la raison pour laquelle nous avons sa vraie religion. Nous avons sengi, Nandela, maman na biso pe bazana Autriche pe na mboka mususu. Kolotika o pambola arti o na kombo na Yesu Kristo Nazareth nde tosambe pe tolobi amen. Amen. Hein? Merci beaucoup. Biso toza fondation Rabbi Mavinga. Basusu bayebi biso basusu bayebi te. Tokendaka mingi kotala bana bitike, tokenda na ba homme de vieillard, tokenda na ba hôpitaux, tosola pe na ba mpaka ngana benga ba mbuta za bantu. Ba mbuta za bantu baba oyo basali déjà et bazaki na batu basepeli déjà et sengi pe tango oyo pe ba oya bango basepelisa bango pe. Nde makomi lobi na biso na Jacques chapitre 1er verset 27 et la religion pure sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ya solo to kena ba orphelinat to seka lobi ezali Noël to l'exaki on a orphelinat. Mais lelo tobite to mona pe ba mama na biso baza ba veuve et baza na temps oyo photo za ka to sekaka isaka moi bien yango tobito ya za bande ko mona Autriche ndeko moko pe na za na France to Belgique frère Alpha botan ba mona ba image bo reconnaître ata mukie babite ba mama basomba ta kopo loso basomba ta mafuta ekosunga kaka. Je sais que malasi matin to okutana to lukato so la lisusu to tande jour musu to chape ata musique awa to bini na biso to meli bata kopo baza secret kaka to meli secret na biso ata mbale to bini to kumisi nzambe to ke na biso eza malamu mingi to lengelaki mwa ba enveloppe to zuta ngote ya kokende to somba kimbundi o to somba nini. Bon, tout ça, il peut calculer les besoins de tout le monde. Et on te lève quelques enveloppes. Tu peux savoir et sunga. Naba, mais et sunga n'attend au moins transport et ça moins bien. C'est vrai qu'on fait la papa, tu peux perdre mon bali. Tu vas aller au moins à moi pas si cassé. Nous avons demandé à Yeba Kanyons. Nous avons demandé à Pester Yeba papa. Nous avons demandé à Zuaki. Tu commissaire à Kanzan pasteur. Azan ba enveloppe. Ou pesa mama moko na éviter au bandi mama voilà mama ndenge moko nyoso eza mutamo musomo na evimbi yaka mutu ya moko na kati te omoni muso evimbi c'est petite copie mususu o eza muke eza biso eza tolexaka yango na biso to bande ko tozana chaîne na biso YouTube Kilongo TV tozana ba chaîne ebele ba de la foi TV boyebi na ebite na sola na tozana so pe belete to ko sola biso te bolembi to solola na bana awe mama kombo na Maman Rachel Jonathan Maman Rachel vous avez depuis mvulani depuis 2011 umeli ana kifi mesani déjà sina meseni nzamba zo sunga na muke Yazali mobali ya ba veuve tata ya ba orphelin olobi nini mpona bandeko bakanisi bino basala geste onga na lobi na otokanisi elongo na bandeko tozawa nzambe apambola nzambe akontinue kopambola misala na bango efungwama mpona kosunga boye eza pamba te fo moto azala tout d'abord na volonté parce que makambo nyonso ewutaka na motema po ifo azala na nzambe kati na ye po asala likambo boye yango na nzambe atombola misala nayebi te ya mokie yango moto ekotaka na liso oyo tozwi
nzambe azwa lokumu topesi lisusu merci koleka na oboye kosala biso toyebe te mbala nsima tokokutana lisusu tosepeli nzambe akontinue kobatela nzambe asala makambo minene nzambe amimonisa bisika mbongo ezowuta azongisa ebele ya ebele parce que abimisi asali na mutoki nzambe azwa lokumu merci mpona fondation Rabi Mavinga mpona fondation ekende liboso ezonga nsima te nzambe wana mona bino nzambe wana pambola bino parce que bible ezoloba na biso makolo etambulaka yango epambwamaka biso tozwi topambwami na journal lelo oyo toyebaki te bino mpe bobuka ebele koleka oyo biso tozwi nzambe akontinue misala na bino bolemba te bokende liboso pamba te toza bamama veve en tout cas kotikala pamba ezalaka pasi makasi me nzambe oyo abosanaka baveve te nzambe wana aza toujours na biso elongo ya wana nzambe apambola bino naza manyanga beta na mwelo omonaka nyanga banyanga basepela banyanga basepela ndeko na manyanga eza nini mpangi na manyanga mpangi eto ya mpangi mbote zeno kailuveni mbote zeno za zingi nzambi kakala ebenwa nzambi kakala ebenu nani akoloba mama biso komona Lukebazo Marie Lukebazo Marie yebisa biso nanu yo komi veve banda mvulani nani koki mvula te akufaki kale 18 nakokisika 1 mois pamba mikolo kaka mama Lukebazo yo pote eza nanu oza nanu na page ta bato bakembi deja na vevage bango wana nzambe asunga yo mama na ngai oza makasi. Voilà, maman Marie et mobali auti otika kala te c'est vrai ça passé tout ça bondi to ba nzamende apesaka nzamende azwaka mama mavimpi na shimingi kombo nani atondi kutondi kombo langa Sambu Adolphine osepeli nasepeli mingi papa parce que batata bakei batikili biso bana tozopunda na bango tozosambula mingi mpona nini bana botiki bakolisaki bango te basunga biso na yango nkolo mosala oyo tata nzambe abosanaka te apesi bino kamwata nzambe azomona biso bamama tokufi mpe te biso bakoko mpe tokufi te toza na esengo mingi mpona nini bana batiki bango bazobunda mpona kosunga biso. Papa kufakala tata Masamuna Victor akenda kala akenda malaria anakobela malaria kula nini akufaka na kala akufa kala mana date kimi déjà donc c'est qui kala voilà tozui nanini 98 oh là là nzamba zwaka lokumu nzamba zwa lokumu mbote mama papa kombo nani kombo nanga Lungu Suzanne yipe papa kufakala akufa asali 20 ans na mabele 20 ans na sa mabele oh ok osaka ndeni so boyambi neti mama Marie bolendisa yazwa makasi tolendisaka kaka na liloba na mateya nzambe apambola bino asalisa bino misala bazosala biso mpe tozosambela mpona bino basali biso boye tokumisi nzambe mpo biso baza mama veve biso mosusu toza boye papa nateka eloko te ebandela eza te mbongo kotekela eza te tokosala boye yango ala mapapa lokola basalanga boye nakumisi nzambe bino mpe misala bazosala ekende liboso bopambola misala bazosala. Suzana yoze koloni aza moyombi santi kana to na santi ebwe kuma yombi meto koma yombi bien tuvutile matone mawombo kulitata nzambe bene mpe matone mawombo kisalo kikienda mbote nzo kisalo tukabe dikuta dali merci mingi kota muntanda ko yimbula dikutweni kota muntanda mbote mama kombo nani Mabinda Josephine Joseph banda neni veve banda 2007 papa tika baba boni atika na bana mwana moko pa kufa hapo na bota na devu ya membongo ezate papa na tlamba kwa membongo ka muke nkasunga kai
yango na Mkongo. Kombo nani mama? Mama Keto Mbuka. Mama Veve, et depuis mbula nini? 2006. Lobi nini pona ndenge geste oto sele? Na lobi boye na sepeli mingi. Komona te Nzambe na ndenge apamboli bino po boya kosunga biso. Yanga na zongisi matondo mingi epai na bino na ndenge ke boya biso ne sengo. Uzwa le kumpeke mbeze sika mbongo wane bimeli mwana nino ebimeli. Azongisa suya ebele. Apesa bino makasi bolemba te na mosalo bo nsala. On est comme ça ensemble. Comment tu me souhaites? Et nous sommes Congo, nous sommes. Bon, bah, soyez là, bah, nous, on a moni, bah, on t'est depuis tout bas. Congo. Merci beaucoup, maman. Comment on a ni? Ngai kombo na ngai dina yame. Dina yame. Ok. Yo comme il fait bandambulani. En tout cas, tu n'as pas yeba de susu de kala. Na yebi na ngai de susu te. Ok. Di kambote. Mais au tekaka? Na tekaka de susute. Na tekaka de susute. Na za ulamba kwanga ka na tekaka de kwanga tina ko ka susute mu Kongo pass. Ulobi ni ndenge geste to sele. Nzambe apambula bino apambula mpe oyaza kuna na poto apambula bango nyonso na bana na nani apambula bango nyonso loko sala na kati na biso ba veve. To sepeli penza mpona nini tala bapasi awa na kisasa kasi papa lukula baza kukanisa na biso to pesi merisi mingi pa ya Nzambe apambula ye apambula mpe bino bana bozali awa papa na silisi wana. Merci beaucoup. Voilà, pour terminer, tozi mama Yasuka mbote mama. Mbote papa Rabi, mama Dorcas. Mama Dorcas. Yo comme veuve bandambulani. Depuis 88. Eh, yo muto battre record na biso nyonso. Depuis 88. Mais 88 aux épées lenge. Nazaki elenge. Mukano pe obala. Te wana penza na mikaba kinga binasala Nzambe na ngana na kimia po batata pe emsubozaka makambo kitoko te. Oteka kama Dorcas. Papa na teka te. C'est bien ma Dorcas obini pona geste. Geste lelo ndenge baninga balobi Nzambe apambola. Biblia lobi oyo akopesa ta kopoka ya mai yo kosenga lipambo. Alobi même ba circonstance nyonso ya pasi to ya malamu tozongisa matondo pa na Nzambe surtout oyo ya malamu. Nzambe azwa lokumu. Nzambe abakisa amatisa bino lokola pongo bokende liboso na bandeko o baza na pays étranger o bakanisili biso po ndenge uti koloba ke vraie religion o bakipaka ba veuve na ba orphelin. Nzambe apambola bango lokola bakokisi o eza maloba na Nzambe. Nzambe akanisi na bango na ba vie na bango mobimba na mabota na bango misala pe bazosala en tout cas bamata na ba grade soki ba grade kosuka wapi bamata. Nzambe bakisila bango pe mikolo. Nzambe bakisila bango ebele oyo bango balingaki ko simba te balingaki ko zwa te bazwa yango na nzela na maloba ya biso ba veuve. Pote Biblia lobete Nzambe ayokaka veuve tango azoganga azolela ayokaka. Nzambe apambola pe bino papa Rabi bokende liboso namoni o eza ebande lokola kutu nano bosalite c'est que boko sala au-delà pardon mosika bobakisa Nzambe abakisa makasi Nzambe abakisa bozwi afongola ba porte na ba kostra na ba fenêtre nyonso efungwama mpona bino. Merci beaucoup. Et je pense que nga na zo libéré bino bozo kende na tika le solana pasteur Kosi. Merci pour la patience na bino, c'est vrai bozi mwangonga. Na bien ya na nga mke me esunga. So Nzamba sungi mbala sima to benga bino comme ça to gozo to solola to ta o Nzamba awosungela ndeni ekoleka. Vraiment Nzamba za na bino apesa bino kama makasi. Beaucoup na moi pemno boya makasi basi matolo to beta pata nzango awa isa bien. Merci maman Marie oza makasi maman merci vraiment Nzamba za na bino n'était pas c'était aux ans liloba mso isa ba maman
Lobezate, ngana solan pasteur, tokobi reportage nabiso. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Zela oyo ekosaka te, sinzela na yo. Baebatelelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que Bolandi ba maman vive, Bolandi message na bango, maman sepeli, maman a liposa babina. Merci na bandeko o basaki geste wana précisément pas maman en Autriche et puis pas frère Alpha. Merci Panabino et très prochainement, je crois dans 2 semaines ou bien dans 1 mois, ce makoki kozala to ça quelque chose pour ba maman vive bomonia. Bazata 25 to 30 maman, il suffit que sombe maman ta kimbundi, to pièce moko elamba. Ata moi blues, puis c'est un bon ou ateka katene fils que quelque chose kaka banata kuteka na porte ya lupangu eza malamu pour maman zangelo ko liate eza malamu mingi. Merci na bande ko Bolandi biso na pesi merci pa ya Fiston Basende, Angel Kinkela, merci vraiment na bino nyoso Bolandi biso et natangi futa zesi mabilili gotier kile kuna montage to kutani bongo mbala sima numéro ya Sika Kilongo TV. Merci.